Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez caneton mbote losako bandeko balandi ya emission mono kwa mubange lumbaka solo kasi ebimisaka makambo ya malamu mbote na bino mingi nzamba pambola moko na moko lelo toye lisusu pona masolo na biso kaka masolo pe ba conseil pe lisusu tolobake mutu na mutu kozala pe na mwelo kwa kopesa tolutaki kolanda ba emission ya bana oyo wana ezali teke babengaki nga mais ezalaki vraiment ke likambo ngai na vivre mais eza na bato mosusu bapose nga pe baquestion mama bon osalaki ndenge nini sikoyo mpona mwana oyo ya liboso oyo bayaki kolamuso na 2h du matin bapesaki ye kindoki na misuni ya baboulette na feti nalobaki ke non nazalaki obligé te ya kosala mosala wana ezalaki permis te mpona ngai na sala musala wana parce que na yebi mama na yete moto ayaki na ye mwana yaki na vacances donc na suka ki wana soki ya koka ko expliquer na mama ndenge mususu soki pete bakota te na terrain ya moto bikota kota kote wana pe ba ata basala nzambe baza pe mayeli lelo apesi mbote na papa bote bekula na limani mbote papa bote ya musika mbote mabolingwe pa yozali alenga bote mama bipendu bampembele talaka nalingi bino mingi soko yoki kombote kosilikate leader amisi mbote nayo esobe mbote nayo boze belea nalingi bino mingi en tout cas yango wana elo lisolo na biso ezali ke bautaki vraiment ko benganga na mwasi moko ay mama nazo sepela na ba émission mingi na landa te mais mingi pe na za kolanda te so za besoin kolanda ukoti kaka na YouTube na biso ya groupe Salongo TV okomona bemission akala eza kuna na kati komona pe makambo ebele oyo lobama déjà je crois que na websa na technicien na biso abanda pe kozongisa katanga mususu ba oyo wana ya kala po ila musape mingi obalanda te na pongi bandeko awa to oblige ka mutu te awa to pesa ka conseil ke soki olandi okipe ko sula na buninga lelo lisolo na biso ezali ke mwasi moko abengi ngai alobi na mama nazolanda ba émission na yo vraiment na sepeli mingi mama nga nazana lisolo moko ya munene lisolo wana ezali penza ya kindoki ya moi makasi ezali teke kindoki kako ezalaka na butume ya moi makasi makambo zo sala na mokili oyo mama nga nazali na France kuna nazana ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mwasi ayaka na poto. En tout cas, tout sangisa ki mombo na famille kaka ndenge zalaka wana tubengisi aye koya tango aye penza makambo na yepe leki nango bien avandi na ye kimia na kufanda kimia wana yafandaki aye kokutana na mobali tango akutani na mobali wana alingiye vraiment le bino to vanda kaka ensemble mobali wana ndenge ayelaki azalaki nanu penza na mikanda ya kokokate talaka makambo poto ndenge zalaka ndeko na biso mwasi en tout cas afandisaki na ndaku naye fanda na ndaku fanda na ndaku mama nyonso ezalaki koleka très bien nyonso ezoleka très bien après mobali aye kozwa mukanda naye basepeli pe biso nyonso en tout cas to sepela ke mobali lokola zwi mukanda sikoyo ekozala pe charge moko pe kolungwa mwa ndambu epa ya mwasi mobali azwa place nyaki mobali bavandaka na bango mobali bavandaka na bango mobali pa ekoluka musala mobali ayekozwa musala tango mobali ayekozwa musala asololi na mwasi na ye ke non na ndenge na sali musala boye mbula mobimba na lingaki na kende ko tala pe ba famille na dishasa nga na ba famille kuna esengeli na kende ko tala bango mwasi pa le problème ezate famille na yo eza famille na ngai mwasi pe a aider ye pe na biloko mususu basombi ba biloko talaka ndenge salaka mobali afuti biye mobali ayakei Kinshasa kokende akei akoteli na nzela ya Brazza ndenge zala kaka ti ya yo koma na kati ya Kinshasa nyonso ezali koleka bien
babenga na kana mwasi babenga na ka vraiment nyonso le kaka bien chéri tindelange loko boya bona na usala combien de semaines kuna mobali alobi akusala 2 semaines kuna na Kinshasa mobali fanda semaine moko ekoki bazo solola pe na mwasi tout ça kende aller 2 semaines yokokoka bon 2 semaines avant ekoka mwasi pe abandi ko senga bolebisanga papa o memeloko boye papa o memeloko boye pas de problème chéri nazana kati ya kusomba biloko nazana kati ya kusala bona bandeko nzoka nde awa mobali azo sala boye kuna na Kinshasa atikaka ndi mwasi atikaka mwasi na bana mibali nde mobali akei kuna na Kinshasa siko asala démarche po mwasi wana aya na poto boyoka makambo azo sala ba démarche kuna po mwasi aya poto tout ça basali vraiment ba démarche na bango pe isili mobali aye kozonga na ye na poto tango aye kozonga poto mwasi pe yambia ye pe na biloko nyonso oyo akokaki komema vraiment libali ezalaki nango bien kende mwasi wana ndeko nanga abandi komona mwa changement na ndako tanto mobali aye tanto mobali ayete atuna boyote na musala na biso bapesinga vraiment babakiselinga musala mususu po ete nazo mbongo na zokende ere moko mona musala ya butu na sali kaka pona kuzonga ka butu te vraiment nde nazola na kaka kuna na musala iloko moko ya mabeza na ngoti mwasi pa lobi okay lokola mbala lobi na ngaboye na osala nini mwasi pe azondima na ye kaka bazo stambola ndenge wana titi mobali azokoma lisusu te na ndako mwasa bandi ko benga meyo lobaki na ngai ki ozola na musala bongo siko ekomi ya 1 semaine ozaka na musala okomi ko bangisa ngai bite ko banga note na sakaka na ko ya na ngai ko banga na yote nazali tout ça bon. Un moment donné mobali akati a bloqué mwasi wana a bloqué ndeko na ngai ya mwasi na telefone ndeko na ngai mwasi azo comprendre so le côté mais nini kaka ezoleka nini ezoleka ndeko na ngai mwasi alibi makambo yo kubomba mais bomba mabe malamu na banda kusola pe na bato ndeko na ngai ko benga ngai na ekokende kuna alibi tala makambo ngana zomona awa ezabo bon alibi oui makambo ezabo donc nazo comprendre te siko tala mikolo bele to sali azali ko benga lisusu te ngaso na bengi na zwaka yete a bloquer kutungai mais nazo e batende mama ngape na tuninga bi eza sirke mbali na yo azali awa na azana na poto awa ngabi oui mbali na ngazali awa na poto pour lera utaiki sasa yaki vraiment to zalaki ne peka ka bien tout ça na ko comprendre te tam susu likambo tout ça pour mais likambo so les ali même so ikuta salaki moi crise to accident mais quand même l'état alinga ki abenga pona koloba ki voilà madame ya numéro ba pesi biso ya téléphone to bengi yo po tala likambo zo likana na ndako na yo ezalaki bongo ti alors biso nyonso tout ozalaki vraiment troublé ko luka ndeni to ko sala pona ko zoyer to comprendre te moi si ayiko zo numéro ayiko benga numéro na Kinshasa afuye na ba carnet na ye ayiko benga numéro na Kinshasa numéro ya ba boti na ye tango abengi ba boti na ye ote biso to yebe loko te biso to yebi kake azana poto bon abenga kabino te ote pe en tout cas mikolo yo abenga kate ye pasa ngani na bisida abenga te bande ko nanga bino moko boyebi ke mibali pe bazaka na makamu na bango mibali bazapela batu ya kobenga binga te mibali bazapela batu moko bazalaka mingi na ba réseaux sociaux te en tout cas dans la plupart des cas toloba mingi bakendeke kuna mebomba catégorie keseni mais ye catégorie zaki nango ezaki catégorie ya mutu moko kotaka ne penda na ba biloko wana te donc le cas kindenge wana mama fin de compte ndeko na ngai azo sala ba démarche biso pe tozo sala ba démarche ba recherche ba nini tout ça bon. Mko mususu ndeko na ngai akendeka na ba marché na biso ya awa na poto tango komi na marché akutani na ndeko moko boye ndeko ngo pesa ka congolais atuni boni yo intel donc mbali na yo boni ye arabi azana ye bien ça bien pour la moni bo changer quartier ya bito changer quartier
non to changer communauté to changer pe quartier te to za na biso kaka sika bino boyebeli biso abi bon alobi abi OK boroko za mwana mobali asileli wana pe aleki naye moi c'est atikali boye bi question o ba poser nga ifale na landela mais na landelité mama ndeko nanga benginga abi nakuta ina mutu moko na marché maso tu nanga soki to changer quartier tout ça bona bon abi ya solo ngana lobi oui abi non ngana ebise na biteso moni bongo ndeko nanga likambo ezali photo sala siko banquette présent na likambo moko o ezolekela biso o toyebite abi komonela biso bongo ti allez enquête bayebi quartier mwana mobali wana oyo bakutani na zandu azalaka basali mwa batunda quartier wana bamoni pe lokote bazongi na bango mwasi alobi bon eloko tokosala ezaboyi tokende epai musala na ye ezali na musala na ye nde tokoyeba makambo nyonso mama ngana yebise nga bisoki tomeki kotuna ekozala problème totuna te mais tosala enquête moko boye tobanda kotala erio ego ya kodiko bima na musala akendeke wapi. OK mama toyokani bongo na ndeko na ngai mama tosala enquête wana tolandela mobali en tout cas bandeko mibali te tolandela mobali mama mobali asilisa musala biso tozolandela ye sans que ayeba kende mama mobali ye wana akoti na mobali ye wana akoti na musala abimi biso le akoti na musala te bon azo sala kaka tozongi na biso tobi to kosala ngo le même jour te likambo to kosala ye to kosala ngo le même jour te to kozonga mukolo mususu pona soki to bimeli ye lelo na ndenga sana musala eza bien te siko to kendela ina lero yazo silisa musala mama to sali mukolo to kei tangu mobali azo silisa musala mobali asilisi musala biso tozo landela ye mobali azwi bus biso tozo landela ye biso pe tozwi bus kaka ya même direction ba bus a poto moko umela kanango te mama tozo totala kana bare bus arebi na okitelale tomoni atika akitina are moko boy biso toza na bus mususu moyen pe to kiteza te to lekani are wana siko to kitana are mususu na are wana mususu ale tozongi sima mama enquête mama toyeko mona ndeko mobali place nini akoti na ndako moko boye donc akoti na immeuble moko boye biso toye wana pe na immeuble wana tala kaka ndenge poto ezalaka immeuble eza monene sikoyo eza kote nini moyen koyebeza te tozongi tolobi sikoyo kwa toyebe sika ya yaka tokoya kozele sikoyo na porte ya immeuble oyo mama esali ke mobali sikoyo toye mukolo mususu toye sikoyo directement na immeuble wana tangu toye na immeuble wana mobali yo wana auti na rabisa kiti azo keno kota na immeuble biso pe tolandi ye na sima tangu tolandi ye na sima wana mama akoti ascenseur mobali akoti ascenseur biso pe tokoti ascenseur mususu to tala kaka place nini yako kitela toye komona ke mobali akiti biso tolandeli ye akokota na kati ya ndako moko boye na appartement moko boye mama somo tozo comprendre tozo tala na kolenga nini ezoleka fin de compte mama na ngai leri ya koti awumeli mingi te biso pe to soni ngingo tangu to soni ka boye mwasi mutaye kufungula tangu mwasi afunguli amoni biso alinga kanga porte biso to tindiki porte mama toko taboye tata vandi na ye mama longoli baba bilamba oya utaki na ngoma musala to loba oya likolo donc azepa ina ye mama ngai likamba koloba ezate ndeko na ngai akotala mobali ngana zotala ndeko nanga nazotala mobali mwasi wana pe azotala biso azo comprendre le côté ndeko nanga alobi kaka boyende ndeko nanga mama akweya ndeko nanga akweya mama ambulance mutu ayi ko lokota yiwana na benga ambulance mutu ko lokota yiwana mama ezalaki grave
Na ko kipeli susu mobali te menga na so kipesi ko via ndeko na ngai. Ndeko na ngai hôpital. Ko bima ya ndeko na ngai na hôpital, mama na ngai na zoloba na yo. Ndeko na ngai atikala handicapé. Ndeko na ngai mama asala paralysé atambola kana lokolo ko beli. Ndeko na ngai malobe bima ka susu bien te. Maloba na ko maka banda shock wana oya zwaka. Nde mama na lobaki likambo yo. Mama ifuna solo lango na yo. Otala. Oluba. Pourquoi? Siko via muninga. E baby. Mama, atete olandeli. To mekaki ko landela quand même. Ye mubali tout ça bona boye. Mais mwasi wana azalaki mwasi oyo azalaki na Kinshasa. Azalaka na mwasi ne na Kinshasa na bana na ye. Koya yaki azosala nde démarche wana nyonso. Abenda mukanda epa ya ndeko nanga. Bongo ye akende asala ba démarche pour mwasi na ye aya. Tangu mwasi na ye aye, awumela te po mo kasaili ba démarche ya Kinshasa. Nde bake kofanda na bango place moko mama. Siko mama na ngai toloba te. Toloba te. Oyo ezaki ndoki te. Siko nani oyo ndoki nini oya bomi ndeko na ngai. Ndoki nini oya bebisi via ndeko na ngai. Azalaki na vie na ye propre. Azalaki na ye posala na ndenge ya malamu. Lelo atikali loboko moko kote ngama. Munoko lobaka lisusu malamu te. Nyonso wana ba emotion. Po akokaki kondima te ndenga mipesaki na mobali oyo. Akokaki kondima te ba chérie je t'aime oyo ezalaki wana. Mama même ngai moko na ndeko na ye. Nakokaki jamais kopesa ye tort. Po ndenge bazalelaki. Ozomona fanke mobali azana sérieux nyonso. Mobali ayeli ndeko na nga penza na ndenge ya sérieux bakufanda. Metala. Yango mama toza batu. Nazoloba na bandeko basi mingi bazokwela makambo aboyi. So moni ndeko na yo boli misanga. Akweli likambo ya boyi. Mobali asakani na ye boyi. Bandeko kopesa nanu torte. Kopesa tor na mwasi te. Po ezana batu mususu bazana mokili oyo. Oyo satana tia pena na lulemo na bango lokuta. Soka lobino chérie je t'aime. Non. Okoki ko deviner te makambo ni ezana kati ya motema nayo. Ndeko nanga. Abeba. Esali ba ane ya mama. Ezali lote ya. Pona nini? Pona mobali. Siko mobali wana zandoki. Yango bandeko ba bolingo bana bakoko ba mama tout ça ndenge tozo yoka makambo aboye. Esengeli pe vraiment kozala kama yeli. Tozo boya te okoti ko aider mutu na mukanda problème ezate. Mais vraiment kosala pe mwa banquette. Koyeba pe. Tangu ya benga ka Kinshasa benga ka nani. Toyebi ke ba téléphone koma kuto komona mobala tazaki na salle de bain soki mwasi ayoki téléphone ezo sonné mobala bimimbangu na douche akoya ko selu mukata mususu abambani na mabele na ba furufuru po alingite batala makambo eza na téléphone to ba yoka masoleza na téléphone na ye to sala keba bandeko basi bo sala keba poto oyo eza na batu mususu ba yaka penza na décision ko sala muninga mabe. Bino pe basi soki bozolanda, bino pe basi o boza na Kinshasa. Yoza na mboka kuna. Mais mobali aya na poto, il faut tout na il faut yeba pe ko ya ozoya. Mboka mupayo zoya. Soko yeba ki na yote, eza ndenge mususu. Lokola mwasi otozoloba ayeba kite. Mais batu mususu ba yeba ka mobali penda lobi na yeke ngai ko ndenge nazokende bwe nazoke lobeta boule po yo olanda na poto. Yozo ke ne pe prière. Nzambe sunga po na voyage na ngai. Nzambe fungola voyage na ngai. Bandeko na ngai. Mingi to benga ka nzambe. Nzamba salaka ne wana te. Satan nde muto ayaka kosala. Po ayebi deja kati na yo ndenge nini yozali. Soko ayebi ke mobile soke ne ko yiba mukanda ya muninga. Po neza muyibi. Ayiba mukanda muninga. Ayiba ba makanisi ya muninga. Ayiba bolingo ya muninga. Po na yo omata. Oya na poto. Ezali sumu munena na miso nzambe. Nende ko mobali wana azali akofuta yango soki afuti yango te bana nde mutu bakofuta même yo mwasi okofuta
Yango ta musuto lo bako komona ka mutu angazala ki boye makambo changer boye mutu angazala ki boye nzokande ye moko ayebe sika nini amitika ye moko ayebi mabe nini asala bandeko mibali lelo na ye ko benda bino matoi po likambo aboyeza mabe soki osala ngo na likanisi na yo ke na lingina ke lokosa mwasi moko pona bengisa mwasi na nga kuna na Kinshasa tika nzamba lingi yango te wane za nzambe nde mutu azoloba no lelo yo pesa ko so bengisi mutu kima mwasi oyo apesa yo mikanda leri yango yo kende kobongisa atako senga bolimi zo kende kobongisa poza na kati ya lisumu munene mukando sana ngo eza mukanda ya bosoto mukando sana ngo komemilo liwa mukando sana ngo plus tard komemelo makambu ya mabe po eza liye na misala ya mabe tala muninga kuna sikoyo akoma ki atambola kata lobaka atambola kamalamu te alobaka kamalamu te mais soki omoni ye na nzela eloko nini esala kayonde ko mobali tango mona kamwaso na nemso mona kayepe olekiye eloko nini esala kayo omilobela kateke nga mtu na bomaye famille mtu abomaye te yonde mtu bomaye yango so mona mtu asoke de ko sambele nzambe retour à l'expéditeur boy na boy mais ba retour ngo songa kayango wanati eko zongela ndoki ya butu te ko zongela yo parce que likambo osala ki fe mona na miso pa ya batu ketala mabe osala ki ndenge zongeli yo tozala mayele pe bino mibali bozala na mitema malamu oye na yo zana mukanda te debrier ozwa mukanda na ndenge na yo okobengisa pe mwasi no na ndenge na yo pourquoi que nokosa muninga ke yenda bimisa mukanda po yo bengisa mwasi no aya kitoko te mabeko leka vraiment esalinga pasi na ndenge ke mwana mwasi oyo azo akoma moya sala susu ezate moya sala susu ezate mais non pourquoi boye na yo ndeko mwasi utaki na Kinshasa soko yebi to omona ka mwasi wana esala ko ndenge nini ke muninga akoma boye pona ngai kitoko te lisolo oyo bandiko na ngai pesa biso nyonso mayele epesa biso nyonso penza mayele parce que eza grave nzambe abatela nzambe asunga biso na émission oyo je crois que yo mutozolanda ozimu mayele soki po yebe pa likambo boyezoleka tindela bango bayoka nzambe ya pambola bino nde tokutani susu na mikolo ekoya merci.